Au répondre sur un vrai ou faux. Vrai ou faux que vous avez un problème dans papier cacole. Vrai. Vrai ou faux? Vrai. Donc papier cacole, il était l'auteur. Il y a deux parts, il y a Ronaldinho. Il y a des audios. T'as pas entendu ça? Il y a des audios qui circulent. Donc tu as vécu 12 à Wenge. Moi seulement c'était pas 12. Parce que 12 c'est qui trop chi. On a 12 fois 3, on a 36. Mitolité misunga oyo ya Grace Mandela, la pétrolière. Boye bake. Et y a une idéologie à sika. Donc, soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na limero oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet au début. Donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela. Mama, bonne santé. Soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération. Sans oublier test oculaire, donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement. Na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York. Misunga santé sikani nala na clinique misunga oyo ya Grace Mandela, la pétrolière. Est-ce que ezali ezate? Vous avez une confiance à Ouera? Ouera a une confiance à Ronaldinho? Ça je sais pas. Moi un musicien, nazaki pas besoin que na lécher mutu pour ba mona suko ke ba pesanga ba pono. Il est bando côté na nga musana nga. Soko ke côté mutu mo benetinga Ronaldinho. Otuninga makambo peut-être neti mikolo album na olinga trop na ba jino ba sali ba album na ba master. Héritier Watanabe. Mi ange mi démon nepsa yo. Ils ont bandembo moko na bi mais c'est un truc de ouf. Banaki, bana poto, bana mikili. Yokelanga eloko oyo. Soki olingi ovanda na ba condition ya kitoko, belengi. Tala esika ya kovanda, yango yo. Flat Hotel Joli Kabelo CPI. Awa soki oye, ezali kambote kendo kosomba bakiti to nini te. Nyonso ezali, c'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba okokuta tout ezali. Cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po ata mikate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant ekei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke courant ekendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate mai pepele ya nyama ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali. Po soki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami. Awa bazali meme na bar na bango oyo batu ya libanda bakotaka te. Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa. Référence Église Mangembo. Na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film. Dieu peut maintenant on a dansé c'était. Non. Danser c'était. Et puis il y a des Rambo. Jimo ya père. Ninga tambula na makambo. Ah, viens violer. Arrête. Ça je crois pas. Bolingo kotuti sanga mituna bambanda o mumeso la fe. Bolingo kotuti sanga mituna bakamuke. Hana kwanza mbeo ina munuzola mingi. Papson Mapungi, le monde est bien. Ailleurs, il y a
toyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Gideline Mokonzi. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te recevons 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Merci de fidèles internautes qui sont si branchés de suivre Peggy Titan, le Parallelo. Un grand merci à vous. Merci à l'équipe technique qui m'accompagne. Merci à Dominique Moulumba Kankou. Merci aussi à Whisky Wishi, à la régie finale et pourquoi pas à la coordination de Ken Piana Makizembe. Un grand merci à couple idéal au Nabengaka Karine Nzolo, le Motema ya Liberté Closet. Bango Bazara na France, ou pourquoi pas na Japon. Na Moniwana Julia Kwete Motema ya Vient à Bisso, c'est Druk Boubouya na Japon. Joe Lili a en chair et annonce. Je peux bâtir Kiko Bawarion. Actualité, ils ont obligé parce que dans le Barango, on a vraiment pour la culture, surtout, on a pour la couper sa artiste, Nabiso, musicien congolais, parce que dans le Baké, RDC, ils ont régorgé vraiment talent. Lélo Peggy Titan le parallèlo. Pour l'actualité, je pense que l'actualité, Kofi Olomide, c'est jour enseignant ce moment, on a Kamba, Kofi Olomide qui est rendre visite na père spirituel. Il y a église Kimbangiste, la moi actualité, belé, héritier Watana Bemi, Ange Mi Démon, Nazana Bobiro Nadino, bébé. Je profite aussi à dire merci, bon séjour au pays. N'avait nanga spinola jatance, wana papa nangai vraiment tant que na ke nevement na kilote vraiment à sali cette monde na Kinshasa ba congolais bo amita mabe bo bombela ngai menga mo Peggy Titan paparazzi na kokuta naye. Bonjour Bobi Robinadi. Bonjour. Badba Olanda yo. Nalinga bango trop. Donc ça va. Malgré le mauvais temps, il y a Covid-19, il y a perturbation, mais ça va, on vit. Biso dolinga mingi mikolo parce que adage mozo bimi mikolo yo jeune mora bimi alors biso ga osale loro ba supporter ba gangi. Bobi Ronaldinho avec ta voix au battu ça la bango plaisir tolinga avant to ban émission oyo jusque petite nostalgie ba supporter ba ganga parce que marambo sala na ba Zénith te na okende osala na ba Zénith na ba Olympia ngana olinga mingi to pesa vraiment personnel na volozi bisiko ozalaki et pas kinka sere menea ba biloko ba noki na on a tête o gangisa ba supporter Bolingo Tonino Fernando, Bolingo Vicky Kankonde, Bolingo Nanda kwa Nzambe, Mifune kia Belvao, Bolingo Kotuti sanga mituna bambanda o, Mumezo lave, Bolingo Kotuti sanga mituna bakamuke,
Anda kwanza mbeo ina munuzola mingi bakoma kotuna ngana bato evala mala nkoza lobaka ni nyango mwana mamango chérido mwana mama. Merci beaucoup, vraiment. Est-ce que vous avez une soupete kana wenge pour ça bien? Excellence les rambons maïkade moïsi lemboka. Il peut jouer de journée sembi c'est boli ngwele kelingai. Mama yake na mama bolingo pasie ngabobirona na lela yeo soki ya sotambolaka bolingo na wedendela kanga. Voilà. Merci beaucoup, Bobby Renabino. Je pense que tu es face à Peggy Titan d'abord, Nassir Bazolandayo. Je ne sais pas avec quelques salutations parce que le lot a Mozindo m'a cité. Aux yeux à pied levé, mais merci parce que vous avez artistes, vous avez reconnu. D'abord, juste un pensée du jour pour nos téléspectateurs, Bato Balingara, la voix angélique de Bobby Ronaldinho. Va retenir que Bobby Ronaldinho, à un studio, à un album qui suis-je? Qui suis chez Ali et Zoya dans pas longtemps et Zobima et puis Bobby Ronaldinho a son grand frère Naye Spinola Chatans tout ça na featuring moto tout ça là on a un projet donc dans pas longtemps on est biqué on est à force ce qu'il y a Victoria et biqué vient na Spinola Chatans il y a Bettina quartier latin il y a Bettina Tonia Bettina Victoria Layson Ronaldinho il fait Victoria il fait Wenge musique à maison mère parce que les deux grands wana où il y a Victoria bah ça les fierté à King Kester parce que fierté à King Kester ils a que moi le Messi à Bettina Barça le lo accueilli Paris Saint-Germain avec Olaxa de quoi il est capable c'est ça que moni kolonga Victor okepe tour à Wenge wana ezaka juste pendant Olaxa batutu de quoi moi Ronaldinho je suis capable et aujourd'hui Ronaldinho il travaille en solo mais de temps en temps jette aussi un coup d'œil na palais à père nanga Victoria Layson abetaka chaque vendredi na matonge na mona kin nazara pe wana o mona vena nga Spinola tantasa ye o mona vena pa Tony Sampaio ye donc palais à papa na biso mais en dehors il y a le pont à papa on a des projets donc voilà. Tu as fait un bon choix peut-être selon Yo n'a habité parce que on s'en dit qu'il fallait habiter à Zénith cette année et Rataki pour Nayo ils ont qui songe déjà au milongo là qui avant et les lots au milo Belani tant au mona qui place aux alaki au MBP album bah ça qui chance aux aki parmi attaquants au mabatika qui n'a qu'à ta maison mère et les lots tu regrettes rien? Ben moi je regrette rien et puis nga souvenir les alaki ba kende ba beta Zeba ke ba beta moni Nathalie concert moko na moni Wenge ba utobeta na même ligne na oki ba oyemba sikoyo cours suprême d'amour na moni docteur Ege Malongi Amati azo bamba balar ça linga plaisir à toi non j'avais rien non pas de regrets les pommes c'est quoi tant que ye Wenge nazoka Arnold Basele azo interpréter Héritier Watanabe Ronaldinho des fois azo interpréter Serge Mabiala Hermoroji 3 parce qu'aujourd'hui aussi Ronaldinho il est plus là bah j'ai interprété par Ronaldinho ils ont leur sapé que oui il y avait quelqu'un qui est passé par là Ronaldinho natika ba un cours suprême d'amour natika Angel Ombolo les wana na chanson ya Big Boss le roi de la forêt et puis nandima papi Kakol nandima Victor Bosoko ba vocal les akuna donc les lots na roza na vaina na hôtel la Wenge na biki da parler na lekaki na hôtel la Bouija Mike to Jenny azo interpréter pingai donc voilà c'est ça ngapo na nga fait ba kendi ba beta Zénith mais l'homme propose et Dieu dispose. Les combattants ils sont là, peut-être dessus ça qui peut bien compléter et tout, donc voilà. Ngapo na ngane bike ba okenda kaka, ba okenda na ba kaka, on est un grand orchestre, donc voilà. On a dit non ngamo à la caméra. Tu es parti si tôt. On répond à question vrai ou faux. Vrai ou faux que vous avez un problème na papi Kakol. Non, vrai ou faux. Répondre à la question vrai parce que vrai ou faux. Parce que bah regretter tu es parti si tôt. Avenir ezaki makasi na Wenge. Vrai. Vrai ou faux? Vrai. Donc vrai. Vrai par rapport qu'on avait des problèmes. Ouais. Donc on a dit, il n'est pas parti dans l'orchestre. Par rapport à Yemoko, non, j'avais voulu qu'il y ait un ça m'a ça. Papi Kakol, il était l'auteur. Il y a deux parts, il y a Ronaldinho. Il y a des audios. T'as pas entendu ça? Il y a des audios qui circulent au golf qu'ils ont la BIM ici. Pour dire que non et tout. Parce que concert, on a même ligne Babetaki. Babouaki golf T. Parce que golf, il a appelé le musicien pour demander pourquoi Babouaki était. Directement, le musicien, c'est golf qu'ils ont la Babouaki était parce que chef Nabiso avait tout le temps à Komona. Madame golf qu'ils ont la salle, il faut s'atteindre chef.
chef azwi force ya golf kizola apandi yango na bagroupe ezongeli so golf allez voir golf aye kotinda la bi or kakol nga natindeli yo audio oyo na telefone na yo koma opandi yango siko nga mpe nazwa ba audio oyo osalela mwana ya bato Ronaldinho otindela nga na 0 heure bomonta yango tel atangi bakombo. Il y a des audios qui circulent. Après, les gens m'appellent pour me dire non, Ronaldinho, t'avais raison. Mais je vous avais dit. Donc tu as vécu 12 à Wenge. Moi, c'était pas 12. Parce que 12, c'est qui trop petit. On a 12 fois 3. On a 36. Arrêtez de pia! Yokelanga eloko oyo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah! Restaurant business class VIP. Yeah! Ouais, zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola. Cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala. Okoliango joli kitoko awa bilubutu. Elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi. Awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles. Bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mususu ekoki kosalema awa. Oso na ngai soka zali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles. Ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboukou l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Monter un audio pour dire que Ronaldinho est un musicien. Donc ça veut dire qu'il est sous 12, 36. Coup bien monté. Mais comme nous avons toujours mon orphelin, ou émené à Atika, ou le roi de la Farlobaki, Obama Abdul Yoka Ronaldinho, mon king qui s'est mené à Tikilanga. Makila papa gangi, il a la vérité bimi. Donc nazani na bena pembe. Même le roi de la forêt Big Boss Yemoropa Yoki va voice wana. Place à ça comprendre papa n'a pas chopanda, il m'a appelé pour me dire oui Ronaldinho Toki va voice wana. Maintenant ça dit quoi mais ça dit rien. Donc voilà. Tu as été aussi protégé na kakol tango banaki de bina wenge. Ouais, débit, non, pas protégé. Débit, c'était bien. On a coûté qui miel de son, on a coûté qui limousine, ambulance, c'était vraiment bien. Café Room, Nicodème, c'était vraiment bien le débit. Toké Rare, Toké Kenya, Toké Arusha, tout voyage trop. Mais après ce koyo, jalousé Bandio Kota. Et Bandio Kota, c'est que tu es danger. Mon pépé, mon bourré, Mickey. Allez, Bandio Botaba, N de gauche à droite. Sauf il faut voir la Serge Mabiala par exemple. Mabiala c'est un grand chanteur. Je ne peux pas corriger Mabiala. Mais je peux rajouter quelque chose et se présenter que Ronaldinho. Tu vois ça? De Mabiala Yembia Lobi. Nelly moninga nanga bomwana. Ayabisa kinga boye toko kabwana te. Eric Kenzo et Saloma Sekini toka bwana te. Là c'est Mabiala. Mais Ronaldinho t'envoyé. Nabona bandagara. Nelly moninga nanga bomwana. Ngana bandi. Nelly oh Nelly aminanga ya bomwana ami patose Nelly moninga nanga bomwana la zamba bagangi. Vous avez une confiance à Ouera? Toi Ouera a une confiance à Ronaldinho? Ça je sais pas. Nga zaka musicien, grand chanteur Ronaldinho. Moi opportunité pezalaki. Nga zaka musicien, nazaki pa na besoin te que na lécher mutu pour ba mona suko ke ba pesanga ba pono. Iloko bando côté ndeka musana nga. Après jalousie bandi okota wana formidable eko bima. Ba kanisa ki banzembu ya bato na bango na mutu esa succès. Batala bui cours suprême d'amour. O izaka chanté par Ronaldinho. Allez malamo comme concert village chez Temba Boye. Kolo Dimbe Salami. Chanson est terminée à 4 heures. Donc tu as malonga avec public na ya village de Timba pour réclamer Ronaldinho au cours suprême d'amour. Mais comme c'est Ronaldinho, il faut mettre à 4 heures. 36. Vous comprenez?
Et après, donc voilà. Et arrivé qui m'a remis belé, mais naza déjà à côté, dans la carrière solo, dans la featuring, dans l'album, dans Qui suis-je, naza na bateau ba chef so ba papa bazali. Donc vous comprenez. Donc dès tout ça bouillé, dans pas longtemps va comprendre qui suis-je. Voilà. On a dit ne so beta porte pas Koffi Olomide. Na carrière non musique. Non, on a peur nanga, Moni V Quadra, V Rambo. On a za peur nanga, vrai vieux pour nanga parce que de temps en temps ceux qui n'a bengié, lui m'appelle Ballon d'Or. A benganga Ballon d'Or et puis ceux qui n'a pas là yamba vrai. A laissé le sur bengo 8 à rappeler Rabatou, ce comme il est textopé au tanga à rappeler. Donc c'est vraiment un vrai papa. Kobe téléporte au Talae, oui, n'a qu'un Talae. Même ton oreille qui est au Kangi en France. Moi, j'avais appelé Chaka Congo. N'a bien papa dans Chaka Congo, il est encore en vie. Mais c'est mes papa Chaka. Aux hommes monaté, il y a un artiste en danger. Artiste en danger, vous avez beaucoup de rapport avec artiste en danger. À tout le monde, on a dit, on a dit, oh. Mais moi, Koffi Olomide, légende, aucun danger. Il y a un dessin habité, on a dit, on va gagner des bâtiments où tu as joué avec Lelo. Na biso ba meki fo amona grand marche à wati na ambassade de France. Vous comprenez? Et mené à Kenda pe à son âme. Papa Wemba Kenda, on a Koffi Olomide. Lelo biso ba congolais so do lingana te entre nous. Est-ce que musique on doit avancer on est? On n'est pas soudés nous. Agence ya solo PSU oyo koki koti na mbango na yo pe koli na yo ekomi joli kitoko pe ozwi yango yo Agence Transmaritime Luanda Kinshasa oyo ya PSU Lumbela Miti Service le patron en France Suisse makila ya ba patron awa masolo ezali mobimba na Agence Transmaritime Luanda Kinshasa bazali kosala ba transfert ya ba mbango montagnons na prix mukie pe tinda bakoli basalaka pe vente ya occasion d'Europe Suisse na Luanda Bairo Oji ayenda awa na Transmartine bapesi pe lisusu possibilité ya paiement na Europe donc ndeko aponi na Luanda bafuti na poto oza mobimba soki ozali na besoin na bango okoki kozwa bango na ba numéro ya téléphone oyo 0041 77 556 03 48 siège na bango ezwami na Suisse Paris Lyon voisin ya Suisse. Non, c'est trop fort. Awa na agence Transmaritime Luanda Kinshasa. Oye ya PH Lumbela Miti Service. Mosale sale makito kwa moyen temps. Po bango professionnalisme nde efandi awa. Eyokani Soko ke côté mutumo benetinga Ronaldinho. Otuninga makambo peut-être neti mikolo album na olinga trop na ba jino basali ba album na ba master. Héritier Watanabe mi ange mi démon nebsa yo ils ont bandé moko na bi mais c'est un truc de ouf vous comprenez eh sous na bi na bi mabe ba journaliste ya bato ba manka pe ba leader vous analyste ba impoli ya ba artiste musicien non impolitesse on les a façon d'engater mais dire la vérité oui. La vérité par rapport à vérité, oui. Mais impolitesse, on a, c'est pas, on a école n'angaté. Dès qu'on a la vérité à Mambakakol, c'est pas, ça peut pas te blesser aussi par rapport à la cuisine interne. Mais tant de bimina ba réseaux sociaux, tant besoin qui voice nanga ba check ba itala kinga pour montrer au monde que Ronaldinho c'est un impoli, c'est un téti, qu'est-ce qu'on avait dit tout le monde beaucoup monde na ya la kaboy. Babi rouge na rouge pembe na pembe ngo mo abete ba komi yochi ya mamoto ali mo ndi on a dit no pembe ngo ba komi yochi neni alors on la pembe wana bobino le autre ensemble ba costume na ba chaussure bino ba chaussure na bino songe ya ina golf Weston boum na me jo neni vous comprenez donc voilà en tant que chrétien d'abord chrétien il y a ba bien doctrine aux qui manguiste avant tout le monde. Et bien, ça je peux pas dire. Ok. Est-ce que tu peux aujourd'hui pardonner Papi Kakol la nuance sur le Lika? Que c'est facile. C'est la famille. Et c'est si là nango na na prom na été wana za na âge c'est mon grand frère. Na ki na wenge avant na kota wenge quand je le voyais na ko pese mbote puis na benga ke chef. Mais na wenge te. Yani na kuta na chef c'est gain.
sono kutani na yomona Ronaldinho na bia chef nde nini to soli pepele na ba ya Rocher et na respecter ya na Rocher ngando za rapona betaka na BCPG non respect ezali o botami nango na palais okoli nango bimi nango na palais so manga bato shebino na palais c'est que libanda kuna pe o respecter bato te okutinga na grand frère na Spinola j'attends to fandi ndenge okutanga pe na grand frère na ngai Anthony Sampayo ndenge moko pe na sola na ya na nga Guy Molaire donc c'est ça la famille molelo ma mufere go la salle ya dynastie c'est vrai pe que ozaki moi bateau ba ngai ba benda na basuka awa la dynastie peut-être wana pe onde ça que problème jamais ozaki sollicité non moi je peux pas être sollicité par rapport à quoi si baba na ko ciblé non ça je crois pas parce que idée à dynastie ezali bateau ba yembaki na ferego là donc bateau ba yembaki na ba master no yembaki na bango dernière musicien yembaki na c'était Boalotin si je me trompe pas et Boalotin il y a un moni ba bendi ya ebo Ronaldinho te wana fona zela soki ba vena nga ba Spinola j'attends na ba gejogele na ba zoebela ba biga ibse do sala dynastie ko marga Victor et là son wana biga Ronaldinho il fait partie donc voilà. Le loso kakola bia ça l'album abenga Ronaldinho yemba l'album na est-ce que vous allez avec plaisir solo mais je t'ai dit avec plaisir avec un cœur blanche comme neige sans rancune. Na bano babimi Victoria bino nyonso boza Victoria parce que le lobo mona ke bosa peu fierté il y a Victoria Eleison étant que so akeboy pour prouver je commence par Zoé Bella tant que ndaki quartier latin bazwa qui était bakami kwiti likola kotongo mopao basango nini non nazo expliquer n'importe quoi nga sona bi quartier tel lelo kaka sona bi quartier tel lelo na côté quartier tel lelo on est orchestre na biso on a parlé on a naki wingi na ba pala père aleki on est ce qu'on parle les passe à père parce que il m'avait dit moni kombo mona ya Rambo ndapesa nga kombo na Eminea on a les passe nanga première chanson il m'a fait la musique ngamtu na koma yango Ninyoko lonzoto boye senza malu senza wana vera mutu va na parler na fa na fauteuil ya pembe na kena kotala ye so na bengi na kena kotala ye biso kena na caméra te to kena kapena ba selfie te na kena na caméra na selfie te et puis par là Chaka Congo il est vivant appelle Chaka Congo pour le demander ba miseni ba benga ko pa mboya ko felo midi ah ça va bien so rappelle ka Ronaldinho na tout ba so benga ki tu comprends mais autant le Ronaldinho est-ce que tant vieilli au monde nga na zui ka rapide na ketala non na sepe ka ke fi ba kangi te via zo nga za kini non kete so mwa ke komi la kisake ngai au selfie na za été na bi ke ve na nga za na kini je nous en attend au benga na au benga donc il n'a pas moi je pars à la maison normale même si il est pas là ba abenga ra iboko tsaye direct na fauteuil wana pembe na pema pena wana na baye pena champagne ti yemoko deli ko nzinga on venait vous avez tant yo ka artiste féminine artiste basi ouais na lingara mingi Cindy Leker et puis MG30 même à Tatiana Cross ouais est-ce que nous on a Cindy na podium ya Koffi Olomide pembe na Koffi Olomide surtout na quartier latin eza ligne éditoriale malamu neto ba quartier latin l'autre on a basi suka apporter apport à Makasi donga ite bigada badada babebe suka na chant apporter le ya bien Makasi et c'était vraiment choquant départ il y a Fali Poupa na quartier latin départ il y a Ferrego là maintenant na Rosé Cindy Leker abalola match kenda bien et un petit départ aba mastani balonga ke bien na wenge Ronaldinho aye Jenny répondre aye et ça là on dirait batu balongwe te vous comprenez donc voilà so on a une question on te bat baloba tout ça l'émission parce que tu comme chité ou les cas na Victoria papa na King Kesser paix à son âme mais webi procès au Koffi Azaki vraiment jugé nango par rapport à viol par rapport à ma danseuse est-ce que déjà na ba orchestre yo les cas au monde qui est artiste ou bien H passé bango Bobby Ronaldinho plus 243 81 0 97 95 94 donc voilà ba dédicace parce que tout soukana moi au gang ça va supporter quand ouais nga na pesika ba mbote na Chirido azana biswa donc ba mbote ni sika azali ba bon séjour na epenakine et puis Swaz Musengi à Paris, Hans Pakoleko, Landou Bayaka, Nabosani Pété, Mami Milin Zemba, Mamali Kelemba à Londres, où il y a tous pépélé en bétolo. Tourne en route à Kelemba à Rodame, Meti, Lelo,
nazoliaka te. Donc Las Vegas, Junior Tunga Las Vegas, il y a Pao Tunga, Zwanima, il y a la secteur Bogo de Kifulame, Weston Chimfundu na Luanda, les boss des boss Massamba Roki da Silva. Donc, certes, on a Victorien tout, ou Balinga Bobi Ronaldinho, tous on a toujours Nengi Vala Lobaki, à luta continua. Voilà. C'est pas ça, Angola, Nagwang, c'est supporter à Souka. Baya Baloba, Komeleza, Kopola. Pembeni ya ige ya tala umelina pola kate nazali elamba atana polina mai ige mopepe pona koka usana zonga na nzoto 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 cherido nzoto 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 dokta ige malongi. Donc voilà quoi. Ouais, merci beaucoup, Bobby Ronaldinho. Merci beaucoup, Navé Nabiso. Spin Knowledge, j'attends sur les gens à Kinshasa. Je pense que merci beaucoup pour notre temps. N'habitez pas le Bakissa parce que déjà, tout est carré. Tant que nous avons Kenya, nous avons Pina Bakonzi, Bazali, Bazotiabiso, Poa, nous avons tout ça. Metimikoto, Zana, Colonel Papi. Colonel Papi, donc Bambo Tennis Gazali, Nabi Yazalana. Donc Bambo Tenisi Gazali, donc 12e région. 14e région. Colonel Papi, 14e région, donc Bambo Tenisi Gazali. Donc commandant de la ville. Et puis il a le colonel Carl Lewis Kinzomba Kokila, colonel Mopepe, services spéciaux. Donc voilà quoi. Merci beaucoup, Bobby Ronaldinho. Je pense que Tikio Kenao Kofanda. Merci beaucoup pour Nathan. Merci beaucoup, Nabatutu Bolandi Bisso partout dans le monde. Merci, Nakari Nonzolo, le moté Ma Liberté Closet. Joe Lili Atal en chair et annonce. Un grand merci à toi. Un grand merci aussi à Angèle Moussaïli Makizembe. Et pourquoi pas aussi à Koko Arafat, Batutu Bozolananga partout dans le monde. Merci aussi à Coopérant Bati, quoi, le métier mystique depuis États-Unis, à New York. Merci, Nabana Poto. Oh, Bozali, vraiment qu'on soutenir Peggy Titan. Merci, Nairitier Watanabe Gogan. Oh, déjà, ce séjourné à Paris. Na bosanité, il souvé dans Denis Lessi, pasteur Denis Lessi. Na Pesio Mbote. Puisque vous allez Kofi Olomide séjourne maintenant là, na Kamba, et la Kofi Olomide. Aïe la biso mabele à Kamba. Aïe la biso na ma ya Kamba. Donc Kofi Olomide a na Kamba. Les loto monaki mandenge nini bakimbangiste ba yamba ki Kofi Olomide. Toyebite Kofi Olomide ça dit parce que vena biso bokecho ya mbondenga finga ki bandeko kimbangiste yango Kofi Olomide ake mais je pense pas que Kofi Olomide a croyant, a chrétien, les actes il y a bien artiste musicien il faut basser la. Merci à Dominique Moulumba Kankou, merci à Batino Sobolani Biso partout dans le monde, vous allez brancher surtout et pas à Peggy Titan le parallèlo, Nafim News, Venangai, Spinola, j'attends bon séjour, na Kinshasa, ma belle mami. Bye, à la prochaine. Papson Mapungi, le monde qui est bien. Ailleurs, il y a Fali avant. On va te là qui a donc Marambo est bien. Ah bon? J'ai des livres mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.